Mbote balandi nyonso ya émission na bino Ecopole ezali émission moko ya sociopolitique et les kaka chaque jeudi na bangonga il y a 22h10 pérédiffusion ezali mokolo na vendredi mais voilà na ngonga à 8h30 avant émission Canal Presse toujours na kata kanaki télévision la télé vérité mokolo na lelo na elibino moko ya ba mama ya mouvement de libération du Congo yé azali membre ya MLC présidente ya Ligue des femmes na Funa et pa wapi toko beta masolo na ndeko na biso komo na ye Mami Masanguzani na ye toko beta masolo ya MLC pe lisusu ya fondation na ye mama Mami Masa boni nzoto. Merci papa journaliste ngai nzoto nanga penze zali kolongono lolenge ozomona nga santé za malamu ngai pene nazani sengo ya kozala lelo na plateau na yo ezaka ba empêchement yo moko makambo ya campagne ezaki makasi yango wana siko betapson masango ya MLC boni MLC parti na bino MLC ezali vraiment na ezotambola malamu eza na santé penza ya malamu mokonzi na biso ndenge utayi komona Jean-Pierre Bemba Gombo asali musala moko makasi o eza vraiment epesi biso bana ya MLC sengo makasi abandi campagne etindenge asukisi yango azalaki toujours na kati penza ya musala malamu asali na yango biso moko pe bana neto sali ka lolenge o ya asali comme azara exemplaire donc sengo makasi mama Mami Masa yo ozali mwana mwasi mais nini etindi o sala politique aurait pu ko sala ba faire na yo o ekoluka nini na monde o ya politique. En tout cas, papa, motuna na yo oza vraiment na raison ya kotuna nga ngo parce que politique ezali eloko moko l'air tozo kola ezali kira na batu moko boye bakokai ko sala ngo na classe moko boye bakokai ko sala ngo mais kozala mwana Congo et na ekomona ke politique ezaka kana ba classe T eza pona mutu nyonso azo comprendre que mabele na eza Congo mabele ezaka moko donc nga na comprenaka ke Congo eza mabele na nga na zana mususu te. À part wana fallait qu'il vraiment na landa o nini ezoleka na kati ya mboka na ngai à part wana naza na conviction eza te ke lelo ka na telemi na lobi ndenge tomoni ba candidat batonda ke belé na kati ya mokili oyo pona ba poser candidature mais oya ngai mama Masangwizani na landi mbongo te papa na ngai pona ba o ba yebinga malamu na kanisi na landi mbongo te pona kokota na mozindo te. Papa journaliste ngai nazali na boy koloba na mikumisa na vie privée mais naza moto oyo na leka déjà côté wana te na leka kango déjà na leka donc nazala nango yango na yelité et loko mebinga na politique ezali nazaki révolté na vie sociale comme na bande koto batunde bazala ko souffrir ceux qui na lobi na côté na politique tozolo balelo te na tango mokonzi mboka tozana efachi yete nazaki révolté na tango eleka yango wana ememanga na politique ye wana yek na temps président Kabila lelo oyo soko zota la politique en tant que moi si regarde nini ozanango parce que oyo perception est-ce que politique a échangé évoluer basi ba évoluer to ndengeni. Merci mingi papa journaliste na ndenge okotisi likambo ya mwasi na kozonga mwasi azalaka nzambe nenga sala biso apesa biso capacité ya kokumba zemi mobali aza mayele aza makasi mais mobali ya kokumba zemi te eze loko oyo nzambe asala biso tozala bongo alors lokola tozwa na makasi wana toza pe na motema ya bolingo makasi koleka ya bo mama soki lelonga na gagner $100 na kanisi $90 nyonso okende pona bana lolenge moko likanisi ya kotia ba mama na politique eza malamu po mama akozala na souci ya peuple mingi pe ya mboka to boyi bino ba papa te eza po totia na maboko to ba mama nombre matamwa mingi buke yango na lobi to boyi ba papa pe te mais biso ba mama pe to s'impliquer to kota po to sala musala nzela moko na ba papa nombre mata to zala kaka na wenzete to zala kaka na makusa te na ba cuisine to linga comprendre mboko ezaka moko eza ya biso mais politique ya mamebele politique na ba Afrique eza pe ba poloko politique ezali makamebele bele est-ce que vous avez préparé la et c'est quand yo koti we bake et pas la tie makolo eza monde de trahison eza monde encore eza monde mamebele papa journaliste soko lobi nanga bongo na kolobake c'est que na politique bato baza honnête bazate mais ngada za na bato na kokotanga na baza honnête na kotanga ba mama makasi pe ba telema bazo bunda pe na kati ya politique longo na ba papa bango ba kozala ba exemple moko ba sali pe ke biso lolo to telema to landa bango
Pour le binanga da boloko, boloko soko yibite, nana ko tiona boloko. Soko ozo fingate, nana ko tiona boloko. Pour nangai politique lexiko fingate, ko sala politique ezana mayele na mutu pe na misala, ezaka na ko sona na ko finga mutu te. Tant que na fingi mutu te botanga na boloko ponani. Choix na mouvement de libération du Congo et ça l'a mis parce que les lots au Congo tous a plus de 400 partis politiques et aux maman yo tel obité. Ngala ki kala c'est pourquoi. Na lingi na répondre motuna no papa journaliste na zongi mo mokesima mama Sangwizani aza mama oyo alenda na koke ko kota na parti politique moko te ya moto nazo comprendre te mokonzi nanga Jean-Pierre Bemba Gombo aza mokonzi moko alenda na kanisi tango nga na ye kokota na MLC mokonzi nanga azalaki libanda te mais na ponaki na kota na MLC parce que nazalaki ko croire sachant qu'il y a la boloko. Nazali ko croire na mona ki kena ko apporter un plus na kati ya parti oyo po esprit na ezali kati na ngai nazali ki vraiment positif na musala ya zako sala na baki na ya ko apporter quelque chose. Nous avons la foi qu'un jour à Robima na poto. Nazali ki ne liki wana nazali ki vraiment ko incarner makasi na ye na esprit na nga. Donc ye na boloko biso libanda me nazali ko lata courage na ye yango yaki na nga na MLC. Pe na koki olobana bakisa lisusu naza mwasi moko oyo atambola ki marche pour na soutien ya FRDC na ebandeli dès que makambo ezali on balancer un message les balancer message nazaki mwasi ya liboso na kati ya Kinshasa oyo asala ki soutien ya FRDC na kanisi oza na image yango na yemba ki likambo mabele sangwe mana tamboli pour na likambo mabele za mabele moko na za nango yango esala ke na telema na soutenir bato bazaki na fond lelo na kati ya mouvement de libération du Congo ozo gérer fonction nini actuellement na kati ya MLC nga nazali na structure d'appui o babengi yango vision Bemba président eza na kombo vision Bemba président pourquoi ndenge na otio loba na yo ngai vision ya Bemba o azali mokonzi na nga et yango ne pesa nga force chaque jour yango esala kinga ke na créer na soutenir vision et donc nazala sima vision na ye yango nasala ki structure d'appui wana et après na eko ba eko pesa ngai lelo e bonga ya kozala présidente ya Ligue des femmes ya Funa 1 oyo bokomona ngo kala mingi te na misala ezokende vraiment malamu nazo bomisa malamu siko mis à part mouvement de libération du Congo ozo ki pe kanisi ya kosala fondation na pour osunga bato mais on va retirer non pe na parti politique mais on préfère ki okabola fondation ça va pas pour la s'occuper la bandeko et puis fondation ça va bambula boni déjà papa journaliste fondation na lobela ki parti social les autres quoi eza ko incarner makambo ebele ba on va dire encore à peu près bambula boni na bandi fondation na nga na 2016 mais o eza ke kozwa mikanda na miso ya bakondi eza na 2019 fondation na nga eza ko apporter 3000 membres naza na babilili et puis ezali kaka na funate naza na Kinshasa commune à Kinshasa Barumbu Mongafula et puis Funa Mobimba. Nakata fondation non spécifique. Vous parlez de quoi Bosso Larani? Nakata fondation na te akaba mama bomwasi. Na te akaba mama eloko mama Sangwiza naza na kati na nini. Ba pesa mabele na biso valeur. Mwasi amona te ke place nezaka na cuisine to na wenze. Mais moi c'est ko mema 1 plus na kati ya musala oyo to na temps difficile mboka na biso ezali koleka nango na lingi ko motiver ba mama ba mona ke baza utile na kati ya société wana ezelo kaliboso tozana ba jeune femme o ba boti bazana ba parenté tozala ko encadrer bango na ndenge ba formation mususu ezali comme coupe et couture malgré que misoleza moi mingi te ya ko sala mais na moi moke toza salango ba jeune garçon batondi na kuluna ba sala mécanique na kanisi na quartier artisanal weza na Kasavubu au mona ke mécanicien zebele alors ezaki facile pour nga naza na mbongo ya ko sala nga moko te mais na kota contact na ba contrat pour to ka kotia ba jeune kuna pour na ba yekola pour na ko diminuer un peu to ya kuluna na Kasavubu. Effectivement au lobby ba contrat par partenaire pour na kosunga ba jeune mais fondation pesenga lombongo c'est vrai qu'il y a vie privée au salaire. Nazali la cotisation est membre paysan. Papa journaliste ngamoko na lobby na souci mabele na souci mboka na ngai. Na musalo naza ko sala parce que naza ki mingi na mikili ya poto banda na âge na ngai ya 19 ans. Na travailler ki moi mingi na mikili ya poto
et yango nde esalaki lokwa nayaki na susi ya mboka na nga nazali koya koinvestir awa na misolo nga nazali kozwa nde yango esalaki nasunga nango batu o baza na kati ya fondation ezali na contribution nango o eza nango kaka 1000 francs par mois. Alors soko tali moto a cotisé 1000 francs na une année eza nango kaka 12000 francs. Eza vraiment te ya kokoka pona ko salela ba mama eloko. Soki to komi na bonne année lokwa sikoyo il faut lukopesa ba mwa loso o pesa ba loso. Baye baki bazape na mama bazape na tina na kati ya société. Baza la tene eloko ya kolia. Soki to longo wana le to komaka na temps na biso ya mois de la femme, il faut luka mwa liputa o pesa bango. Alors na 1000 francs ba kotizaka eza ya kokoka te. Eza na moko na ngamoko lokwa na ndima ko sala musala wana na yebika un jour nzambe akopesa nga plus pour bon pe bazwa plus. Tous on a histoire ya mouvement de libération du Congo et là on est marqué na kati ya MLC tant on va no lobby bamsu alobaki ngai to na koti na moni na poli politique. Bamsu balobi ngai na moni ki awa pena na bundaki na ekolaki. Yoni ni marqué na kati ya MLC. C'est vrai que makambo ezali ebele. Wow. Na kati ya MLC ezali école. MLC c'est école. Na koloba na jour après jour nazoyi ekola. Nazoyi ekola politique. Et jour après jour na sima ya président na biso Jean-Pierre Bemba tozo ko makasi. Dès notre le baso na moni ya telemi na congrès, a telemaki à se porter garant à pesin dingisana ba na biso tolanda kaike ekozala kaka boyi. Biso pe to sali to landi. Donc so nazo yekola o yazo sala na ba kondi na biso toza mona kati ya MLC ba toza na ba CG o pe baza makasi. Alors tozo continuer ko yokola chaque jour. Alors ngai e pesinga li sous plus conviction na lobake na oki ko tele manga moko pe le na kamba batu. Ozali moko ya ba mama ozo sala politique lelo fo yeba que otomo na mapona meleki basi batiaki ba candidature ebele en tout cas ba kamuzi ba. Mais tant au solarana maman à Kinshasa jeune fille congolaise makanisi no mona rango ezaka ndenge mingi pe au conseil ya bango nini parce que ba mentalité eza ko évoluer eza lolenge na lolenge. Papa journaliste na katinga sur na lobela ba mama na koki ko lobela ba mama ba poser candidature te parce que na yebi bango te na ko lobela ba mama nga na zo sunga na kati ya fondation parce que na zo katan ya ko solola na bango ya koyebo mwe ba idée na bango et puis na makanisi na bango nde tinda kanga na yeba nini na koki ko sunga ata na liboto za na bana nyonso bazalaka na lolenge ndenge moko te mayele ya moto na moto za na niveau nango pe koyeba ko lesa ye kaka na niveau na ye po ye ba ko kanga ngo. Alors soki to keneti na ba mama bilanga yoko ba mama bilanga mama cher ne wala France pour benga ko sa politique te na ko ba mama bilanga mama ko canaliser kana mama musala bilanga yang eza musala moko malamu eza kitoko mingi lelo soki na mboka na biso to ko sala bilanga bien peut-être ozala même pas na besoin ya bamboka ba paia balesa kabiso po pesa musala ozo sala valeur yango nde ko tombola mboka bilanga par exemple neti bango na ko ba bango teke ba na politique c'est que mutu na mutu azali na ndenge na ye na place azali pona na ye ba ko tangisa ye oyo ni ko sala nazana ba jeune na kati na ko pesa jeune nga na lobi ko wele la téléphone à cherté kolingo be bisa nzoto no pona téléphone te ko ba balingi ba téléphone mingi zala mwasi ya lelo o ya ko pesa nzoto ko sakana pamba te mwasi aza mutu a pesa ka vie mwasi a pesa ka vie c'est que soko ko pesa vie il faut yo mi batela ozana bo mwasi ezate ke ozala mwasi moko ka ndenge wana ozotangisa bango ndenge ni ya kotambola ndenge ni okoki ovanda ndenge ni okoki servir nini okoki kosala komi mona te koza na valeur te pona nga mutu nyonso azaka na valeur. Alors l'air mutazoka motivation ndenge ni kosala nini ekopesa ye courage alanda yoka yo ngana mimona na zapa manzoka mamo ezomona na valeur akopesa matoyi ndenge okokotangise malamu kwa mibatela. Donc na okolo bakawana fondation na o lobby eza ko s'occuper un peu na ba maman un peu partout mais nazali ko sola un peu na mama oya funa ya MLC hein wazali ko kamba MLC à niveau funa est-ce que na ibi mutu puka zoto na mutu no oso tamboli ba commune ngo ba kiselemba oyebi yango ba ngingi na kati oyebi yango ba baba ba kati kuna et pas rosa ba renoyer ba commune ngo ndenge zala. Papa journaliste la kanisi na uti kolobano ke fondation nanga ezorume eza na esalami mwa kala lelo yo na campagne là toto aussi sa campagne awa nazalaki kotala nazo seka pourquoi bandeko nanga mingi basali nini bakomo kita na terrain lelo bisika yo zala déjà bango bakomo kita babeli maboma tolo babongo ngai na mona kitina na sala ngote
nga nazoki oloba chaque fois na batu na nga na benga bon ba leader oyo bakamba ka ba mama na po baleke belenga mona ko kamba bango te naza ko loba bango na bibiso to sala campagne ya mayele ya mutu tolobi boy soki va na mboka batu il faut s'intégrer il faut yekola ndeni mboka la biso ko changer na ba mentalité oyo to yekoli libanda to mema yango na kati ya mboka na biso et que na vani mikila poto mboka bambule belé mais l'air na ye awa na koti sous na modèle ya non 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 il faut na apporter un plus na mboka nanga na lo bala bango ke moni bino boze pa nanga 3000 personnes c'est beaucoup olo bala na zo mo na 150 leaders olo bala bango ke OK to ba leaders za ba o ba coordonnateur o bazali ko coordonner ba point focal ba base ne to benga olo bala bango ke to ko sala campagne na biso na ndenge mayele ndenge ni to no tambola na otambusa bino na moite ngala lingaka bino mingi po nga moko na kolinga otambola na moyo te pourquoi natambusa bino na moyo na tan nyonso bato bavandaki na bandako na babureau masango izani azalaki na terrain banda 2019 na stopa atambala moko te donc naza na babase na kati ya selembao na baravin baimage ezali na longolisa oyo oza kosola bango avant déjà bacampagne banda kala c'est que lire tokomai na période ya campagne esala nga na bopete na téléphone oza sûr que bato bazali ka fidèle na yo bon lelo yo na remarqué Kinshasa bato balingi mbongo na remarqué yango que bato na Kinshasa mingi bazosalela mbongo mais ata mibale misato oyo baza na motema ya koyeba bolamu mutu asaleli bango bazali alors nga nazokende nango na bongo balobi oza mpe na dispensaire epai moko bato bazwaka batraitement tout ça mais nyonso wana osali mais eza mpona nini nauti koloba nazali infirmière ndenge tolobaka awa nasali science nayebi te nde bobenga yango na français awa ekiminga naza moto natangi naza na licence médicale nasali science infirmière nde balobaka awa parce que nalobaka mingi anglais nauti kolobaka ke natikeki mboko mwa mikolo ebele ezali oyo nga nayebi yango namonaki eloko liboso eza kotungisa bato na kati ya Congo ezalaka soin lelo mutu soki abeli soki okende ye na clinique bakoloba na opesa mbongo avant mutu azwa soin alors nga lokola ngi na apporter un plus na bato oyo baza pembeni na nga yango nazwaki likanisi wana ya centre ya santé ndenge nini ezali soki ozali membre ya fondation na nga dès que oyoki nzoto bien te oke kuna olobi kaka naza membre ya fondation opesi carte bakotuna infant te bakobanda directement kosoigne yo na suka nango nde soki facture no ezalaki 10 000 okofuta 5 000 10 000 eke na compte ya fondation lokolo beti basola santé oni tokota mpe na domaine na yo wana na si tozala mwa facilité soki lelo mwa likanisi ezali na niveau communal napesa exemple tomeko restructuré makanisi mpo na santé likanisi ekozala nini mpona kopesa bato mwa basoin bacentre de santé tokofonctionne nini nalobaka yango mingi na bandeko baza pene na nga bayebi soki otali bien na kati ya mboka na biso liboso toza na salite ndenge nini tokobeta lisolo ya santé soki environnement eza malamu te tozovivre na salite namona yango vraiment bizarre est ce que santé to salite eza liboso ya lopangu na ngai il faut mokonzi ya mboka ya kolongola yango kala tozalaki na bato na biso ya service d'hygiène bango bazalaki il faut toilette na yo ezala bopeto liboso lopango no fo ezala bopeto avant toute chose soki moto asala yango te amande ezalaki ozala nayebi tokobenga bango baminganga na ntango wana soki tolongoli nanu wana moi teke tokolongola maladi boni tokolongola bangungi maladi ezalaka mingi mpe tokolongola biloko nyonso ya salite wana nde nsima nango tobandi kotala bamaladi ya makasi alors mpo na ngai eloko ya liboso na oyo namonaka eza vraiment déplorable eza salite donc to bana koinculquer esprit ya propriété kota biso nano ozwa nkele ya komela mai na yo na bouteille ya plastique apres obwaki yango touti libanda to bato mingi bazaka libanda oyo bakomi awa okomona payaki omeli mai osisi omona osimbi molangi okoma otala nasa nini mais na suka okobwaka yango ka parce que poubele eza te elongo eza te kosani baterase eza cure te obwaki soki tolobi likambo ya terase est ce que kaka lelo na période ya mbula nde boyebi ke bama etondaka bandako ekokodinda non toyebi toka na période na biso ya elanga pourquoi pas kosala misala wana elanga kotimola baterase mpe kolongola basalite wana oza interpellé na bapopulation na l'état to plus ya population nazobeta na bato nyonso na population na l'état c'est asa mutu d'abord concerné mutu nyonso aza concerné so tolobi l'état soki l'état eza papa aza toloba na bongo aza bato ti oyo baza na bafamille soki bokenda ngo na famille liboso nsima tomatisi yango mpe mpo na bango bayoka donc conseil pour nous d'abord tout assainir environnement na biso
sima ba zone de santé na biso et cause la bien pour la population. Soki toleki n'assainissement. Nde sima ba condition ya biso batia misolo na bango liboso pona kosunga santé. Ça c'est consommer matériel approprié. Ya soki totia ba toi ça la qualifier la secteur. Na place to na ba mituka ya talo oyo ezokanga nzela. Tokota nanu na secteur wana ya santé. Soki topesi ba tu santé bezui santé bien. To sali ba bilanga ndinga na uto koloba wa banzela biloko ezokoma malamu. Au moins te que tokoma moi bien na kimia. Beaucoup de monde landa ba makamu susu etika malembe parce que mboka Congo eza mboka mo munene. Tokyo changer na mokolo moko te. Ko baby déjà badata mulaye. Faut malembe. Ezosenga biso to na conscience na makasi pona koyiba kobomisa mboka na biso. Tout que moi malembe la émission. Donc lelo olikanisno ya Congo ya lobby kozane. En tout cas papa journaliste motuna meza mo makasi. Congo tant on l'amkara la tongo milobaka. Est-ce que né lumumba lobaki to garder espoir to photo bundala nous Congo a répondre kozane. En tout cas papa ko bunda na ko garder espoir eza biloko mi bale photo tambola nango. Sans espoir o bunda te. Parce que ce espoir est zaté, au kolobake ekoki na wesil na vandi nanga. Mais mutuloka masangwizani ndenge naza awa. Na o continue kobunda. Na kobunda ska naza, na kobunda na kati ya parti nanga na makanisi ya kotelemisa ba jeune ba comprendre que toza na mboka mususu te. Kende na mboka ba payando ko comprendre que ata ba pesio nationalité. Oko koma deska musozo se sentir que non, o eza mboka nanga te malgré nazo ba munoko na bango. Malgré na investir awa. Malgré misala ongana ba o nazo pesa bango. Bako utiliser juste na bisala o savoir faire na yo. Mais na suka bakolbano que non, oza mopaya kaka. Yango na nga na encourage kabatu, tozwa conscience to linga mboka na biso. Tozala na espoir un jour mboka na biso ko bonga, mais biso moko pe tozala na conscience. Tant que conscience est ça te. O sala le to continuer. Mais conscience ba binonde ba politique na ba binonde faut bo éduquer ba militant na bino na on les a musala to boka la ngo bino ba politique. Qu'on continue à éduquer les militants. Yango papa ya solo le lobby tina nanga ya ko sala ko pesa moni ko panza sangoyo na mokolo moko to na mutu moko e simbate tina moni nga sala fondation parce que fondation ba koyo kanga la média pe à travers média pe to pesa occasion lelo we pe yango le nga nazo toka posa na lobe belé parce que naza nango belé on a recu ko transmettre on a recu ko pesa na baimboka pour mboka na biso balinga mboka na biso to tia maboko ensemble bazala na conscience mboka na biso ko bonga 2024 pour nos hommes les grosses années ni politiquement neto okota c'est vrai que non ba résultat limité ta vision ngeza années parce que les qui est avec maman mais belé que zongi mais 2024 année déjà go moni que chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi oyo lobby kuto lobby par rapport à yo moni ba changement ça mi moi belé kitoko vision des années pour la 2024. En tout cas, ceux qui te rozonga sima pour na 2024, ngana kolobake baye bazana nous pembeni na ye. Baza la peine à conscience. Tozo yemba que président Nabiso Fachi Beton atonda bolingo. C'est vrai parce que comme mon ango. Mais bato baza pembeni na ye. Baza la peine à bolingo mabele, na baza peine à volonté pour ça ya ko changer. Nakanisi kolia na ba mituka bato batanga ka Bible balobaka vanité tout est vanité banda ku 10 okenango wapi mituka mitano kokota ngona nyonso yo moko nzele komi embouteillage bozolela kota bozo tambola wana bafungola bino nzela boleka biso msune tokota tana ba nini ba caniveau eza gentil te to ya na bolingo wana biso nyonso ensemble to yeba kotonga mboka na biso lisusu. Espoir Lelo na ba politique président Jean-Pierre Aleka qui a dénoncé qui avant l'élection heureusement l'équipe malamu par rapport à makambu ndenge ils ko salama tout le monde ba baleki na ba TV ba biso ba l'équipe ba critiquer yo za moko MLC ils autorité morale à partir na yo surtout ba ensemble tout le monde va ndeko Francis Aleka qui yo les cantines za nini. Merci ndeko nangai pona motuna na yo. Na uti koloba wa président Jean-Pierre Bemba Gombo aza motoyo il faut qu'on pèse sa valeur azana ba valeur ebele ba valeur na yango lelo ezo kita et salima sangwizani et saliba ike belé tozo mona basi ya matata bazana kati ya MLC mibali ya makasi bazana MLC ezali grâce ya président Jean-Pierre Bemba nde mayele na ye nde ezo kite pa ya biso pe mingi misusu bakobima lisusu mutauri ko telema politique ezate ko zala na etando ikyo bando finga
oko finga te à part cause la président nanga aza papa aza chef de famille yo ko linga ba finga tata na yo soko za quelque part baloba mabeli bosot pona tata na yo oko sepela nango et puis mutu nini yango oyo alobela président nanga national Jean-Pierre Bemba Gombo mutu nini est-ce que Francis Kalombo aza na niveau oyo président Jean-Pierre Bemba aza nango mais monsieur Francis Kalombo zonga na musique to na sap mukoni yokaki Jean-Pierre Bemba na musique via Jean-Pierre Bemba zaka politique akoli na pasité boyebi esika ye a tangi esika ya uta nana ngo abungi yango na yebi tele msubino boko informer nga papa ya Francis Kalombo na mama ne basaka wapi nga na yebi bangote peut-être le quoi na ye ko bolo bakeo o ya bandit politique na 2016 non mais nazala besoin na yeba Jean-Pierre Bemba Gombo akoli na vinini nani abungi ye na kata Kinshasa soki akoloba na Jean-Pierre Bemba aloba na ye atelema na ye soka lingi débat loba ne politique mais ye akoko sala débat na Jean-Pierre Bemba te na kosenga ye apesa mokonzi na ye Katumbi asala débat na président Jean-Pierre Bemba po ye basoka sala problème na nani ye te mutako ya wana aloba liboso ya président Jean-Pierre Bemba Gombo il faut à devoir ye respect. Donc, wana penza tokoti kango sala matena ko permettre ngote muta tellement manquer président ngai respect. Azali papa moboti azap tobenga ke igwe mokonzi. Donc muta ko tellement lo bana été. Yete Francis Kalombo te ndako iko tellement pona a pointer doigt na président Jean-Pierre Bemba. Eza yete. Apesa biso mokonzi na ya ko sala débat liboso ya président Jean-Pierre Bemba. Pe Jean-Pierre Bemba zolobela politique. Aza homme politique, azolo ba makambo mboka, yo koloba na bassesse, tala niveau ya kitaki. Yazo kita niveau ya koko kita to kita onga na ye. Maintenant Jean-Pierre Bemba te. Yango na message ngana ko pesa yango wana. Azo devoir respect na Jean-Pierre Bemba, soki alingi débat, to bazongi sala Jean-Pierre Bemba réponse. Na makambo ya loba ki pozo maîtriser ngo bien, apesa Jean-Pierre, apesa la biso président Moïse Katumbi nde ya ko sala, aya ko répondre Jean-Pierre Bemba. Merci beaucoup, maman. Mi réponse avec moi, Makasi Mingi. 2024, pour la maman fondation, on se maroni na mambule ingobanda. Na tombeli na nous batu nyonso bonne année na nous to comité mais nazo peut-être occasion kaka yango e permettre ngana passer message na souhaiter vraiment mobu ela bonne année na batu nyonso bonne année na président na ngai Jean-Pierre Bemba Gombo akoba na musala na epo biso toza sima na ye na nzambe tolobaka tokolonga biso na nzambe tolongi donc yangwana na zoloba na ba mama na fondation base à l'ensemble to tambola ba ikapiko na musala oyo to sala ngo ensemble pe est-ce ba surprise que vous apprenez na nyo ezobanda ba surprise et pas maman sanguizani ezanga gate ekozala ba surprise ekozanga te ezali belé on rappeler ba tout nini sala ma pour la fondation olobi ezala ba couper couture ezala ba nini ezala ma mingi na l'air toleki na loba na 2021 tozala ki na ba enveloppe o eza moi mon solo to pesa ki ba mama o bazali na ba petite et moyenne d'entreprise donc ba meka ko tombola lisusu mombongo na bango po ba mama na mombongo ne balesa kapendako yangwana to soutenaki ba mama nde to kiti na ba jeune bezalaka na moi ba formation pour na bana basi ndenge ni faut sala moi yogourt ndenge ni ko sala moi galette yaourt ilamba toloba okoma autonome pour luka moi ndenge ya ko le meilleur au vivre décemment yango wana otika kolanda mbongo pona iPhone yango na biso tote ya kaba mama pona iPhone te na lingite ya solo na kokolo ba na lingite parce que wana eza mukolo musu na ko développer plus molingi ba bazala conscient na lingi so ko sala media ko sala téléphone o sala la oye ko lande ba patinda ka email ndenge no ko tinda mail et pas mutu ndenge no ko recevoir ndenge no ko luka musala eza to fandika ka po ba do sala ba TikTok na ko d'accord te TikTok pour nanga ezali moyen ya ko sala publicité ya eloko yoza nango naza ko encourager ba jeune bazoteka na TikTok moi elamba bazoteka moi ba mesh oui pour la publicité mais ça tout de suite dans l'union sur sotia na TikTok ce que tali combien méga botiaka par jour au lobby que na mbongo te ça la calcul na un mois ozoko tsapelo otozotiaka kozotiaka na un mois na yo ya méga au ça la combien après lobby on a simba $10 mais ça les calcul wana et comme le 4000 au-delà ça la calcul na un mois coûte combien de sont les $10 na ko encourager parce qu'avec 20 000 sur ça na $2020 au ko banda mbongo au côté kata galette au côté kata mikate atamapa pour la maman ya Ligue de femmes ya funa aussi ba oni lobi ozo bonga mapona milulu aminene
ba mama ya Ligue des femmes ya Funa tolobi Funa 1 mama masazali na bino motema polele na yebi ke ba o bazaki liboso na nga pe batangi singa naza na ba mama o bazali liboso na nga naza na mama Denise Villa ya za national naza na Fifi mama Fifi o yazali pona Kinshasa et puis nga nazali Funa 1 na kanisi ba bazali liboso na nga to tambola na bango elongo poto sala musala oyo tokobi pratiquement na suka émission na biso bomoni toyambaki moko ya ba politique ya mouvement de libération du Congo yazali présidente à Ligue des femmes na Funa 1 MLC parti chez Jean-Pierre Bemba yaza plus à la ville province à Kinshasa abeti masolo nae pourquoi aya na politique abeti masolo nae na oetali marche nae na kati ya mouvement de libération du Congo abeti masolo ya fondation parce que mise à part politique asungaka pe batu azalaka na batu apesaka makanisi na oyo etali développement abeti pe masolo na oyo etali respect epai ya président national ya MLC Jean-Pierre Bemba tokomi kokoma pratiquement na suka oyo eloba ya koloba en peu de mots bambote bato bazolanda yo na Londres banani bato baza ebele na Kinshasa bafamille bandeko membre ya parti baveu na bango papa journaliste mbote na nga naza na mbote akopesa te na mbote akopesa te tozozela résultat ya maponamiti effectivement tozozela kala mingi te yango tozozela po tofete nango bonani siko mbote ninga na kopesa oyo tozonga siko mbote oyo nga na kopesa awa ezaka message moko nalobi na papa oyo Francis Kalombo azo devoir président Jean-Pierre Bemba respect apesa biso katumbi ye moko ya kozongisa réponse pour réponse oyo apesi esimbi te ozali kokima niveau neza semingi omoni niveau na ye yango ngape na ye po ngape nazala nga na niveau na ye Jean-Pierre Bemba tika ye na niveau ya likolo message na yango na pe na souhaiter président na Jean-Pierre Bemba courage les sous sponsors tozolanda ye et puis bonne année pour la famille mobimba yango na kala ngana bonne année na Veambata bonne année na Gimputu Tony Binda Jules Boulembi je suis Funa bonne année na bandeko nyonso ba message on a biso na Kanaki télévision ba téléspectateurs nyonso na ratimbolo tozobanda zoki nzama bateli biso tokomema ekopole na dimension msusu na vision msusu po makati sikezali po topesa bino kaka information na pokwa lelo toyambaki moko ya bamama ya politique mama basangwizani tobeti masolo bolandi bamituna na yebi ke bokokoma na bamessage na numéro na ngeza na WhatsApp bokoma bato bani badere na fondation bolobi bato ya MLC pe bokomi bamessage tu bokotinda tokotanga tokokomisa tokopesa ye po soki moyen eza pa zonga susu ako répondre tokoluka ye bien que azala calendrier très chargé. Merci à l'équipe technique Veambata, merci à toi Tony Binda na niveau ya montage, merci à toi Gimputu, merci à toi Ndeko Zulu, merci na bandeko nyoso ba internaute bata Brazzaville ba message on a biso d'abord ba na biso na ba réseaux sociaux na France, na Belgique, na États-Unis, Michel Mongambo bakalami ite na Paris Julien Bemba to possible no bambote ya ebele. Merci na fidélité na émission na bino toza pour na bino kandi to ça on to sala pour na bino allez botika malamu kimia okati mabota na bino.